HP Media. Oyo babengi libala ezwa limemia na bato nyonso tant tozomona bato nyonso toza komona mariage ezala honoré na libota, mariage ezala honoré na l'état, mariage ezala béni na église. Yango Bible lobi libala esengeli ezala honoré na bato nyonso. Tolobaki avant de s'engager dans le mariage tu dois grandir. Le mariage c'est une affaire de grands. HP Media. Et ça, vice versa. Peut-être que papa sota lo beti maboko lobi bravo. Moi si on ko bala tenga na koki ko bala. Et ça ni lo bala nzambe. Et ça vice versa. Donc libala tant tozo sangana nango, et ça inyo abatumi balé tozo sangana. Et ça ba engagement tozo zo batumi balé. Donc yebaka yango, peut-être yo yebaki yango te. Aussi longtemps mobali o bobala na ye. Moi si o sangana na ye bobala na ye bosala na ye ba ve. Soki nano akufite lien oza lié na loi wana ya mariage okoki kobala na yo te parce que okoki kobala te pe okoki kotia nango tembe te parce que Bible elobi na biso na Marc 10 akisi boye moto soki déjà osala mariage oyo eza enregistré na buku ya état civil oza susu na droit ya erreur te. HP Media. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Bonsoir fidèles téléspectateurs. Balandi émission Téléfemme na poko na lelo tika ete nzambe yalola apambola bino na mabota na bino esika nyonso ozali kolanda émission Téléfemme tika ete nzambe na biso apambola bino tozali sengo ya kozala lisusu liboso etando ike na bino kotalisa bino bien ko présenter bino émission obolingaka mingi émission Téléfemme ya lelo tozali toujours ko continuer na thème oyo tobandaki na yango thème na biso sur les divorces. Émission Téléfemme ezali émission oyo toza ko exploiter ba thème ebele pona kolendi sa mabota pe na kolendisa mwasi moko posa na biso ezali ete mwasi amiyeba pourquoi elle a été créée femme, mwasi ayeba importance na ye na société, mwasi amiyeba nani oyo ye azali yo zolanda biso mama esiko ozali topesi yo mbote papa pe topesi yo mbote parce que ba papa pe mingi bazolanda Téléfemme bilenge basi topesi bino mbote na poko na lelo naza na esengo ya kotalisa bino basali na nzambe oyo tosepeli na bango ko partager elongo sur ces thèmes na poko na lelo naza na esengo ya kotalisa bino mama Maria Chama oyo bomesane malamu mingi lisusu. Bonsoir maman Maria. Bonsoir maman Noëlla. Merci beaucoup maman Maria. Na côté à loboko na ngai pe ya mwasi j'ai une surprise lelo bande kotoza misatu na plateau. Obi maman Noëlla to misana kotala ka batu mibale melelo toza misatu toza nelenge mwasi pe oyo asepelaki koya ko assister biso ko participer pe na émission Téléfemme toza liboso na bino na sœur na biso Aldine oyo azali pe avocate. Bonsoir sœur Aldine. Bonsoir. Merci beaucoup esengo na ngai ya komona bino liboso etando ike parce que na nzela na bino tokoyeba kolobela likolo na thème oyo divorce ezali thème oyo tobandaki na yango mois de mars oyo tobengi mois de la femme toyebaki na kobanda likolo na thème oyo parce que na nzela na mois oyo tozwi ba témoignage mingi ya mabe kouta na mwasi uta na ba mikolo eleki na ba neleki mwasi vraiment akomaki moto oyo ba bebaki ko brandir on a etali ba acte mingi ya divorce à cause ya mois de la femme. Je pense que ba balanda ki biso na introduction na biso ya émission ya thème oyo tolobela ki sur une femme. Mwasi moko lelo abomaki libala na ye pambate mobali asombela ki ye elambate. Mwasi moko akomi ko se comporter mabe pambate na mois de la femme il fallait mobali asombela ye soki kabelo mobali asalela ye soki ndenge nini. Tolobaki yango introduction mwasi miyeba. Tango yo komiyeba okozala mwasi ya babiloko ya mikete. Tango yo komiyeba o nani yo ozali okoki ko bebisa foyer na yo te à cause ya posa eloko moko boye oko mobali asaleli yo te. Yango tosepelaki tolobela vraiment likolo na divorce. Tolobeli likolo na divorce kotalisa
makomi na nzambe ndenge eza koyebisa biso ete esengeli te moto akabola oyo nzambe asangisi nini oyo nzambe asangisaki na kati ya divorce yambo na yango kokota na divorce tozomona ete divorce ekomaka kaka esika baoyo babalani bazali tozwaki ntango ya kolobela likolo na libala yango mpona koleka na lombango na bandeko balandaki biso te tokopesa maloba na mama Maria po ayebisa biso mama Maria libala vraiment ezali nini parce que yambo tokota na divorce esengeli bato bayeba d'abord libala ezali nini. Maman Maria, vous avez la parole. Matondi pasteur Noëlla et libala ndenge tolobaki yango to continuer kolobaka yango na lobaki libala esengeli to monela yango ndenge nzamba zo monela yango. Amen. Pourquoi? Parce que moto a sali institution wana ya libala, c'est Dieu lui-même. Tokoki ko beta lisolo ya libala te soki to zongi te totala à la lumière de la parole de Dieu ndenge nini nzambe azoko monela libala soki totali comment est-ce que masolo ya libala tango ebandi nzambe azoloba que le mariage soit honoré de tous et na tangi Bible de Genèse à l'Apocalypse na moni eloko mususu te nzambe apesa mitindo ke ba honorer yango na bato nyonso tout sauf les mariages. Amen. C'est-à-dire que nzambe azana considération makasi ya libala eloko o nzambe azana ngo na considération makasi biso pe parce que nous sommes créés à l'image de Dieu toza censé pe ya kozala na considération na yango makasi yango na lobi libala to monela ngo ndenge nzamba zo monela ngo nzamba zo considérer libala. Nous devons aussi considérer les mariages, c'est-à-dire que bandeko oyo bozolanda biso et soki toye liboso ya tozongi lisusu liboso ya etandoike c'est pour par la grâce de Dieu kotalisa bino que parfois oyo bino bozwaka la légère wana nzambe azwaka ngo na considération ya makasi et nous devons rejoindre Dieu komonela libala ndenge nzambe azomonela. Merci Maman Maria. Esengeli to rejoindre Nzambe komona libala ndenge Nzambe azali komondela yango. Cela veut dire que Bible za koyebisa biso les mariages soient honorés de tous. Esengeli libala oyo babengi libala ezwa limemia na bato nyonso. Tant tozomona bato nyonso toza komona mariage ezala honoré na libota, mariage ezala honoré na l'état, mariage ezala béni na église. Yango Bible lobi libala esengeli ezala honoré na bato nyonso. Tokozwa mpe mwa moke a passant na nzela na sœur na biso Adine oyo azali avocate. Sœur Adine okoyebisa biso pe kolandisa bino bato ya mibeko libala ezali nini parce que lelo tozomona moto nyonso alingi abala moto nyonso alingi akota na libala vraiment na kolanda mibeko libala elakisi nini vraiment na bandeko bazotala biso bayeba libala kolandisa makomi na nzambe esengeli ezala honoré na bato nyonso nzambe ne a instituaki libala bino pe bato ya mibeko libala elakisi nini bandeko bayeba. Matondo mingi mama pasteur Noëlla ndengo pesinga maloba libala ezali institution divine na nzela ya mobeko pe mobeko elobi libala ezali union bosangani ya mwasi na mobali ezali na français tobengi yango union moko ezali civile oyo ezali solennel oyo ezali enregistré devant l'officier de l'état civil pour ebana kozala une union durable yango de libala. Donc libala eza kaka te yaka tovanda eza d'abord une union oyo ezoréunir mwasi na mobali une union ezali civile union oyo ezali solennel solennel c'est la miso ya bato nyonso bato bamoniki oyo libala et puis ezali enregistré devant l'officier de l'état civil. Makambo oyo komona yango na code de la famille na article yango 330
code de la famille ils ont complété les lots na loi na biso numéro 16 bar 008 il y a le 15 juillet 2016 et complété loi numéro 010 bar 87 il y a le 1er août 1987 ils ont constitué code de la famille. Code de la famille est allé sibiso pe libala ezali bosangani ya bato mibale oyo bayokani po ete bavanda basangisa babika libala. Mais tolingi toyeba mama Maria biti ya libala ezali nini kolandisa maloba na Nzambe. Matondi pasteur Noëlla oyebi na lobaki tozoka mo mokesi bana likambo tikoloba tout à l'heure que le mariage soit honoré de tous. O alobi bongo ezali et ba juge te ezali pe président de la République te ezali ba roi te ba gouverneur te, mais c'est Dieu lui-même qui dit, qui donne l'ordre, parce que il ordre. Nous avons appelé ça que le mariage soit honoré de tous. Pasteur Noëlla yebi s'occuper le makambo ezali, et il y a une chose qui m'étonne. Okomona mokolo bato balani, c'est-à-dire mokolo moi c'est la voile. Papa là na sa veste bato bazana jour au cérémonie zo salama eza mokolo oyo les mariages ezo zala honoré. Mais dommage que honneur wana etikali kaka ya jour wana. Et moi c'est tikala na souvenir ya mokolo oyo libala na bango ezalaki honoré. C'est une mauvaise façon, c'est une mauvaise manière de voir les choses sur le mariage. Que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire, aujourd'hui, Mukoloto Balani jusqu'à l'infini, pasteur Noëlla. Oyebi, bongo nenzamba zomonela makambo libala. Si et seulement si, to rejoindre Nzambe, to zongi na logique ya Nzambe, c'est-à-dire retournons dans la parole de Dieu. To bandi ko monela mariage na liso Nzamba zotale la mariage. Il n'y aura même pas de divorce, il n'y aura même pas de problème. Vous verrez que batu bako tambola dans le mariage engebene Nzambe et il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème, mais maman Maria, nous voulons juste savoir biti ya libala parce que et ça n'a pas de belé bazo qui n'a libala ce qui est l'autre c'est peli to lobela du colonne divorce parce que tu remarqué que ça n'a pas de belé bazo kota na libala bazo ba bita libala te. Yango mo sel na Nzambe maman la prophétesse to lingi oyebisa biso biti ya libala selon les écritures ezali nini. Pourquoi Dieu a permis que moi si azala mobali azala basangana. Matondi pasteur Noëlla oyebi question na yo eza question moko fondamentale. Et bandeko bazolanda biso balanda na bokebi penza. Ngana kanisi même avant que bato ba s'engager dans le mariage, il faut bazonga na question au pasteur Noëlla utikopesa. Ba lukana no but. Pourquoi na ningi na kota dans le mariage? Bato mususu bazokota dans le mariage parce que la sœur X ou le frère Y a witiko bala, je peux aussi me marier. Batu mususu bazo bala pona koli. Babala raté pona koli. Et na batu mususu ba koli, ba koti dans le mariage mais osa makamlo kwa bana miki. Alors but ya libala selon Nzambe, tozonga na livre ya Genèse. Lorsqu'Adam a été créé, Adam avait tout dans le jardin. Adam ne manquait rien, bien aimé. On a déjà dans le livre de Genèse chapitre 2. Tu peux comprendre comment est-ce que Dieu voit le mariage et tu peux but. Il y a dans Genèse chapitre 2. Pasteur Noëlla, Nzamba akeli Adam, il y avait tout autour de lui. Adam ne manquait rien. Mais la Bible dit, il y avait toujours une insatisfaction na kati ya Adam. Et comme Dieu connaît toutes choses, Nzambe lokola za papa oya kela biso ayebi posa ya mutu na mutu. Et Nzamba ekoloba lobi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Et si quand on a des buts à mariage, le but du mariage, c'est pour que tout vivre ensemble. Nzamba sepelaka komona mwasi na mobali bazala ensemble. C'est pour sa gloire. Donc les mwasi na mobali baza ensemble, gloire ezozonge pa yanza yanzambe.
il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a un constat au mouton salité, mais constat au nzambe yemoko asali. Et là nzambe asali constate que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je lui ferai une aide semblable. À Zupétan, à Salélier aide semblable. À Tchébangwa lobby rester là, attaché, lié. À Eko Bakisa lobby que personne donc ne sépare. Point. C'est que Dieu a uni. C'est que j'ai uni. Alors le but du mariage, c'est de rester ensemble parce que Dieu veut nous voir rester ensemble. Merci beaucoup Maman Maria. Le but du mariage, c'est rester ensemble. Amen. Donc Dieu veut voir la femme et l'homme qu'il a créé, ensemble. Il y a une Bible, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, but du mariage, est que les deux conjoints vont demeurer ensemble. Zamba Mona qui était l'homme était solitaire. Zamba Mona qui était une responsabilité. On y a personne qui n'a mobali et lequel qui est et c'est qui motomoko ayako sungaye. Motoana ezala qui moisi. Mais tous en ko épinglé kolobaete. Nzambe mokazo bana makomi. Jésus-Christ a dit Dieu créa l'homme et la femme. Donc Dieu n'avait pas créé l'homme et deux femmes. Dieu a créé l'homme et la femme. Mais Nzambe asangisi mobali moko asangisi mwasi moko akangisi bango alobi ete oya kotika bakosanga na bakokoma moto moko. Yango nde objectif ya libala, yango nde but ya libala pour que tout demeurer ensemble. Maître Aldine, tolingi pe kozwa oyezali bits ya libala kolandisa na lingama mingi lingala engelele mobeko oyo tiami na kati ya mboka na biso to mobeko oyo bato ya mayele bazwi pona tina na libala bits ya libala. Merci maman Pasteur Noéla. Kolandisa législateur congolais na biso na code de la famille toujours soki totali na article na yango 349. Okomona ke but essentiel ya libala ezali ko créer union. Union entre un homme et une femme de rester ensemble jusqu'au décès de l'un des époux. Et c'est là pour nous partager destiné à un commun. Donc, loi ezo ko lobake but essentiel ya mariage des que batuba kabona comme tel les a de rester ensemble. Union où ils ont créé bato imbale bazal ensemble ba partager destiné na bango où ils ali commune jusqu'au décès de l'un des autres. Merci beaucoup. Je pense que les téléspectateurs bazolanda biso bazo kabiso malamu. Donc tolingaki kozonga na ebandeli kotali saite ndeko moko azolanda biso ayeba bit ya libala. Bit ya libala kolandisa makomi na Nzambe. Bible lobi ete akeli mwasi akeli mobali asangisi bango po ete bazala esika moko bakoma moko. Tomoni na mobeko pe tozana maître na biso Aldine alobi ete but essentiel ya libala ezali ete mwasi na mobali bazala eloko moko basangana bavanda ensemble jusqu'à ce que moko na bango ayeba kosala nini kokufa ou bien kotika mokili oyo. Yango lelo mingi tokoma komona ngo bokokene mariage batu baza kolatisa na bano bazo sala ba comment dirais-je bazo babenga ngoni bazo sele ano na maloba. Donc bazo sala ba vœu wana na ebite ndeko mo bazo talanga yeba ke eloko yo salaka ezate oyo ko sala poème liboso ya bato bamona yo ke oyo ko sala poème eza vœu oyo zozwa na miso ya bato na miso ya Nzambe pe na miso ya libota na yo pe na miso ya l'État ozwi alliance ozo sele na mosapi ya mwasi na yo olobi na ye nazo sele yo alliance oyo nazo sele yo ano oyo signe ya bolingo na ngai nazo promettre yo fidélité nazo promettre yo na ko prendre soin na yo na ko garder fidélité jusqu'à ce que la mort et ko kabola biso mwasi pe azongisi lolenge moko. Merci, bravo parce que eza malamu po bozo comprendre but ya union na bino. Au préalable, l'homme et la femme
azo comprendre bit oyo wa perso kota na libala tango ba sali alliance ba scellé alliance na maloba alobi ete na kotika sembo na yo kino nzambe ya koya kino liwe kokabola biso. Mais mama Maria soki tozongi na kati ya maloba oyo ba couple mingi ebimisa pe ba bazotala biso peut-être ba utiko bimisango lobi. Est-ce que liloba oyo na kati ya parcours ya libala ezalaka respecté na lingi na yeba si réellement liloba oyo ezalaka respecté parce que ya moto kota na kati ya introduction na biso lisusu sur le divorce to lingi to yeba divorce eza coexister parce que moko na conjoint ayebi ko respecter liloba oyo te po ngana ko kamwa ozo sceller alliance avec beaucoup de paroles. Bah poème avec beaucoup d'estime, beaucoup de comment dirais-je de joie. Mais kaka yona mobali obo c'est là qui balance lobi bokomi ko bunda na ete boluka l'état bokabwana. Maman Maria, est-ce que maloba oyo moi si to mobali azokota nango na libala ba yebaka kotia ngo vraiment na misala engemene liloba na nzambe ndenge esengeli. Oyebi likambo matondi pasteur Noela pona question wana likambo uti kolobeza na motu ya makasi. Et Bible ezoloba la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Et l'une des causes oyo bakufa et koti là je parle des morts physiques. Oyo eza ko régner na kati ya ba foyer to na kati ya ba couple eza à cause ya lolemo pasteur Noela. J'ai aimé eloko outi ko soulever ezali point moko un peu négligé na batu mais c'est très capital parce que na ko koloba ke ezali pe moko ya ba cause l'une de cause oyo eza ko provoquer ba divorce ezali pe suite ya ba parole o batu bazo bimisa mukolo oyo bazali ko s'engager na miso batu na miso l'état et na miso ya mokili. Pasteur Noela oyebi to bosana te na lobaka ngo na ba émission ekuti koleka na lobaki soki eza ne loko diable supportaka te c'est le mariage. Amen. Soki eza ne loko diable supportaka te c'est la vie de couple. Diable supportaka comment na batu ba vivre en couple te ya mozomona le mariage est secoué du jour au jour par les diables. Les gens doivent connaître, doivent savoir que le combat où va marier va mener, ce n'est pas seulement un combat physique, mais c'est d'abord un combat spirituel. Surtout dans le livre Genèse, tout comme on a noir sur blanc, comment est-ce que le diable a commencé à combattre le mariage dès le commencement. Et lorsque le diable a kendela qui pas Ève, ce n'est pas forcément pour qu'on lié ça et kaka interdit. Non. Diable a kenda qui pour combattre lien wana mariage. Le diable savait que ce qui Adam a komona que Ève a sali le contraire, Adam osali sous d'accord de na Ève. Le diable savait. Amen. Et gloire à Dieu parce que il a échoué à sa mission. Memi bango nako désobéir et pourtant Dieu est amour. Nzamba lakisi bango ka bolingo na ye mais nzamba tiki lié à mariage est demeuré. Quoi que le diable est venu avec les mensonges. Les batu bazo telema ndenge moninga yawa. Webina beto li solo pasteur Noela mais c'est avec des larmes aux yeux ndena ko beto li solo. Je me rappelle encore il y a je crois 25 ans passés nazalaki na kati ya célébration ya libala moko et moi si wana tanga zokota no na musape ya mobali na lobi ndenge nazokotisa yo ano oyo ezali fruit ya ezali signe ya amour ya ngai envers yo désormais solo ya nzoto na yo ekomi solo ya parfum na nga. Bishop na biso oyo azalaki kokanga libala wana a exclamé na micro. Vous comprenez? Alobi en bon. Excusez-moi, Nanina Loba, alléluia. C'est-à-dire quoi?
bishop ayoki maloba wana kilo makasi mais la sœur oyo azaloba maloba wana ami rendre compte te azwi yango à la légère tant on oloba ke nazobeta lisolo avec des larmes aux yeux c'est parce qu'au moment où je vous parle couple wana ezo existé te bakabwana et j'ai compris pourquoi bishop a exclamaka na micro alobi ah bon désormais solo nzoto non et comme solo ya parfait nanga c'est que c'est pour la vie. Amen. Vous comprenez? Et tant que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, nous devons comprendre que le diable n'aime pas le mariage. Alors parce que le diable n'aime pas le mariage, l'air to sala ka veu wana. To kanisate que kaka nzambe na batu ne bazawana. Mais le diable est aussi là. Azozwa maloba wana dès que yo lobi, yebe siko bandi ko travailler pour na ko memayo na niveau ya ko contredire ce que tu as dit en public. Yango bandeko esengeli basala attention na ba vœu o basalaka mukolo ya célébration. Eseli malamu bandeko esengeli basala attention na ba vœu oyo bazali ko sala mukolo ya libala. Yango na utaki loba tout à l'heure et que maloba oto lobaka mukolo ya libala ezali maloba ya pamba te. Ezali maloba oyo tangu yo zo loba yango ezobima na kati ya motema na yo yeba ke liloba wana esengeli esala nzoto. Bible lobi na Jean Nzambe akelaki mokili na nzela na liloba. Lelo batu mingi bazopesa susu maloba na bango kilote. Mama yo zotala biso olobaka maloba moko pona tina na libala na yo. Papa yo zotala biso olobaka maloba moko pona tina na mwasi na yo. Mais lelo oyo position nini bozali? Est-ce que vous demeurez toujours unis? Vous êtes toujours un? Ndenge olobaki yango fidélité oyo pometaki wana na miso ya batu. Est-ce que vous êtes toujours sima ya fidélité wana? Et moko Bible lobi malamu to sala VT hein. Malamu to sala VT parce que tant yo salivé au respecter yango te ve wana ezo kangayo. Donc au mitien na kati ya pasi. Ndeko na ngai lelo tozo kota na thème na biso nangolu na nzambe na tango moke tokoluka to silisa ngo ezali te moko munene toko silisa ngo lelo te mais toko sala obligé par rapport à l'émission to silisa ngo mais nangolu na nkolo tokoloba quand même quelque chose tozo lobela lelo na pokwa la lelo suite ya divorce donc lelo to meke ko zonga na likanisi ya libala pona koyeba comment divorce ezokota na kati ya mabala mama mari ya biso ete esengeli na otokoyeba ete ute ebandeli diable alingaka libala te diable azalaki agité tango amonaki nzambe kosalela Adam mwasi diable azalaki contenté asalaki des voies et moyens pour aya kokotisa trouble na kati ya libala mais nzambe oyo azali mosali ya libala ayebaki lolenge nini areglaki compte ya Satan par rapport ya rise na ye mais lelo na pokwa na lelo liloba oyo lobaki lelo tozo poser question na ndeko mo azotala biso est-ce que lilobo yo lobaki wana yango lilobo yo zo bika nango lelo foyer na yo eza na crise ya divorce lelo foyer no eza na crise ya séparation du corps est-ce que ndeko moko azolanda ngai tu as tenu compte de ta parole oyo lobaki ma sœur Adine étant servante de Dieu étant avocate okoki kozanga liloba te tozolobela d'abord par rapport ya parole oyo tolobaka liboso na bino ba état civil liboso na libota liboso na église liboso na bato est-ce que okoki kozala na bwanya moko te akoyebisa bato comment moto akoki ko respecter maloba na yo de ve na ye ou bien na kati ya mibeko eza na mbano moko te oyo ekoki kokomela moto ntango atosi liloba na ye te oyo ayebaki na koloba ou bien kohonorer oyo ezali parole na ye te. Merci maman pasteur Noëlla. Le vœu ezali liloba oyo moto alobi mpe aza censé korespecte yango moto soki arespecte liloba na ye te il y a des conséquences néfastes kaka na loi na biso eza na loi moko babengaka code civil livre 3 eza na article nango 33 législateur alobi boye
les contrats tiennent lié de loi à ce qu'ils ont fait. Et nous, la Tsanini, ngaina yo, ceux qui ont formé contrat cause anini. Le moment où tu bongisi, les camps to c'est là où le lengue boye. Le lobby, les contrats auto formés entre les parties tiennent lié de loi à ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, au kita, au mata, aux obligés de respecter les cambouana. Dans le cadre de thème Nabiso, où tu épinglé sur le mariage, dès que tu as définir avant qu'ils allaient acte moko, ils allaient civil, public, solennel, c'est-à-dire tant que nous avons un engagement, ok, beaucoup comité devant l'officier de l'État civil. Mariage, je me suis pas à la cabosani, mariage coutumier, mais ok, bon enregistrer en gros devant l'officier de l'État civil. C'est-à-dire qu'il faut respecter scrupuleusement mai oyo kanaki, mai oyo bolobani, na respecter un monde na part na ye. Tango muninga respecter oya ye, ngana respecter oya nga to kotambola chemin moko. To kotambola chemin moko jusqu'à ce que to koma na suka ya mobembo la biso, jusqu'à ce que to koma à la fin, c'est-à-dire liwande kabola moko na biso par rapport à moko akei musu atikalinde. Merci beaucoup, Maman Adine, Sœur Adine, Nzambe Apambolayo. Donc, n'a pas qu'on a l'autre comprendre que les non-respect, il y a engagement, non-respect, il y a vœu, néanmoins lelo et boti ou et bengami divorce. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, non-respect, il y a engagement. Non-respect, il y a vœu. Il y a un bengi le divorce. Maman Maria, et c'est un parcourir ma commune en Zambé. Pour un côté, lisa, le lenge batu balingi mingi koloba. Tozui Matthieu, na chapitre nango 5. Matthieu chapitre 5. Yango tozo ebisa yo papa ozolanda biso to mama ozolanda biso oyo ozosepela na divorce. Donc totalisi bino na etro na biso kotalisa ete moto aboyaki kotosa liloba na ye oyo esangisaki bango nde yango ekotinda ye alinga divorce. Po moto aza na kati ya liloba na kati ya ve na ye ya libala akoki kolinga divorce c'était. Prenons l'exemple un mari qui a promis à sa femme la fidélité. Un mari qui a promis à sa femme la sécurité, il ne parvient pas à la fidèle na moi sinaye, il ne parvient pas à sécuriser moi sinaye, c'est alors à comme il troublé, il y a un divorce. Parce que Azali kokoma na ve kokoma ko réaliser ve na été. Donc ngana ko comprendre que mutura azalaka na sima divorce azali moto azako couvrir son moko boy. Le nom balobi, Bible lobi na mukanda na Matthieu, chapitre 5, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Le Seigneur a dit, sauf pour cause de l'infidélité. Donc, quand il y a l'infidélité, mon bal a dit, n'a profité, il faut divorcer. Maman Maria, okoki kolobanini pour la version batu ba bengelinga mingi. Ba balanda ki biso ndenge toloba ki ete Nzambe azali koyina na Malachi 2. Nzambe azali koyina o ezali divorce. Bango balobi te. Nzambe balobi sauf pour la infidélité, mobali akoki koboya mwasi na ye. Maman Maria Lilobeze Panay. Matondi, pasteur Noëlla, moi j'aime quand la Bible parle. Et makambo tozoloba ezali bongo kozongisa mabota ebele na nzela. Amen. Makambo tozoloba pasteur Noëlla eza na kati ya kotonga mabota ebele o ezalaki déjà kokende na kokufa. Et j'aime lorsque la Bible parle. Et ndeko wana Nzambe apambola ye parce que ake ko puiser kaka na kati ya liloba Nzambe mais
Et c'est que nous devons comprendre une chose. Lorsque phrase eza na kati ya Bible bomoni bati virgule, c'est-à-dire l'affaire continue. Amen. Le mal c'est quoi? Bien aimé, yo mutozo landanga, yo opozo ko partager avis moko na ndeko ya tindi biso na Matthieu chapitre 5, gloire à Dieu kazongi biso na kati ya parole. Mais akoki ko suka te bisika oyo nzamba suki te. Nzamba tie virgule et seigneur ndeko na pe tia virgule. La Bible dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité, et pourtant téléspectateurs n'abusent pas qui sauf pour cause d'infidélité, il y a déjà un problème. Et là n'a préféré n'a kende na ndenge Bible ke nango sauf pour cause d'infidélité virgule l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Parce que nous là, tokokakola liloba nzambe te poto sepelisa batu. Tokokakola liloba nzambe te poto tia batu à l'aise. Na kati ya position na bango. Mais tokoloba ndenge Bible lobi. Ah, la Bible zoloba que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, c'est-à-dire que Zangambu, pasteur Nouela. Bref, c'est que Nzambazo sepelate, va répudier moi si. Malaché lobiam. Nzamba lobina malaché lobina zoïna. Répudiation. Donc mon temps zo répudier moi si na yé. Soit disant pour akangié na position ya ki adultère, nzamba lobi nazo yina na yini likambwana na linga kangote. Pona nini? Tangu yo bengani mwasi na yo. Pour à commettre adultère, toi commettre infidélité, Bible lobi o exposé yé, l'air o bengani yé pona cause ya infidélité, o exposé yé na adultère. Donc ok ko komisa une femme adultère, c'est-à-dire continuer la vie wana. Par contre mutu oya kangi mwasi na infidélité, mais andimi ko pardonner pe ko corriger avec amour, asali que mwasi wana comme adultère te. Azuba point et pas yanzambi. Oyebi pasteur Nouela, j'ai encore aimé suite à verset O. Et Bible est au lobby, mouto yazo kende comprendre pour femme. Une femme répudiée, une femme adultère, il n'y a pas combien adultère. Question on est un téléspectateur, moi quand on a qui bisouamo. À lobby, ba maman bo expliquer ngai. Admettons que na yeba ki na ngate, que mobali wana aza déjà na lien moko ya mariage quelque part. Oyebi pasteur Nouela to lobela yango. Lelo mwasi aza victime ya biloko wana. Oyebi mibali mingi lelo basi ba yebi ke basi ebele basi bazui conscience. Conscience nini? Te moto a mobali ya mutu na koki kolinga ete. Na koki kolinga libala deuxième bureau te parce que ya libala ba problème. Ya libala ba stress. Libala deuxième bureau, to libala troisième bureau, ça libala stress. Parce que mobali wana azana bisika oya kopesa bolingo ebele. Et nani a la victime, c'est toujours la femme. Basi bazui na bango conscience. Mais bali tango ba comprendre que basi bazui conscience, ba komi pe ko se permettre que akoyebi sa moi si vérité té. Que ndengo moninga awa naza déjà na lien ya mariage quelque part. Mais akebi makuna lokola célibataire. Et ndeko atuni biso question. Ngiri akeko bala na bumbu. Maman Maria, excusez, je vous en prie. Maître, tolingi to yeba likambango angoyo oyo ya infidélité toujours mobeko eza ko banini. Mobali asa bali libala na commune mususu. Et puis alongoli alliance abali na ngiringiri. Alongoli alliance akeko luka kobala mwasi na pasakuna
est-ce que na bangote likambo oyo na mibeko eza koautorize mobali po tango to baboyi kokimela kote liloba na nzambe baza koya kokimela kote mobeko. Est-ce que na mobeko pe epesi ordre epesi ndingisa na mobali moko ete ayeba na kobala mabala mibale misatu ake na état civil ya liboso ake na état civil na libala mibale ake nango ya misatu na kuku bayeba te. Merci maman Pasteur Noëlla, merci maman Maria. Mobeko na biso epesi nzela te na ko préférer totanga ndenge législateur azo ko beta mokoloto likolo ya likambo wana. Article 330 et accord de la famille où est défini mariage et lobby boy. Le mariage est l'acte civil, biblique et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont pas engagés ni l'un ni l'autre dans les liens. Maman bandela côté na malampo bande ko bazoyo ka balanda penda manambo. Le mariage est l'acte civil, biblique et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont pas engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. Nakiti sous la C. Sœur Dina faut qu'il t'en a c'est limolela bateau bazo la biso la kizala. Et la kisi boye. Moto soki déjà au sala mariage où ils a enregistré na buku état civil oza sous na droit ya RRT et sengeli Olanda ndé tolobaki avant Olanda o respecter ton engagement pour na nini parce que ceux qui ont contacté mariage mususu du moment où le premier mariage ils a dissouté wana ils ont concourir ba sanction non pas seulement pour la yo moko ils ont concourir ba sanction na moto oyo akokendaka ko célébrer mariage wana ils ont concourir ba sanction na moto oyo ayebike moto wana azana lien na un précédent mariage. Et puis surtout que la code pénal infraction na babinga ngo bigamie pour les autres zones de makamotali code de la famille mais surtout que na code pénal les a bigamie les a infraction mais na kati ya infraction wana loi lobby moto oyo akoki kokende ko porter ngo devant mibeko ezali soit le conjoint ou la conjointe parce que esengaka et ça infraction moko ezo senga ezalana plainte moko eza préalable c'est-à-dire oyazali kaka acquis de droit mais c'est comme akapé na niveau que moto akei afundi soit na parquet ou bien to comme na instance judiciaire et après un temps moto a se rétracté so moto a se rétracté c'est-à-dire azongi sima ba juge to magistrat baza sous la communauté à évoluer dans ma case parce que ils en a plein préalable mais loi et pesi nzela te qui na mutu oza déjà unis par les liens d'un précédent mariage ils a dissouté auquel le sous pour contracter mariage mususu wana ils en a ba sanction na ngo ils en a code ils en a côté à civil. Merci beaucoup Seraldine, l'avocate Nzambe Apambolayo. Vraiment bandeko bazotala biso bozoyoka. Vraiment bozoyoka ndenge mibeko même ezali koloba na biso. Ndeko Bible lobi na biso boye. Enge beni na mibeko. Donc pour na koloba ete mibeko esalami kaka ndenge Biblia ezali. Amen. Donc Bible lobi na biso na mokanda na Romains chapitre 7 verset nango 2 à 3. Bible le Bible dans Romains 7 verset 2 à 3. Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Donc, si donc du vivant
de son mari et devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, ainsi une femme est mariée. Yo moi sozo talangai. Obala. Yo moi sozo talangai. Oboma libala. Mobali ti lelo avandi abali te me yo kei. Oke koluka libala. Po mobali wana za comportement mabe. Po mobali wana sala kingai boy. Mais yo ko lilo banzambe zolo bana yo. Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme. Alléluia. Amen. Donc, du vivant, il y a mon bain de Zana Nouana. Au comme moi, si à Motomosusu, elle sera appelée adultère. Amen. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme de l'autre. Donc pour dire, et ça, vice versa. Peut-être que papa sota lo beti maboko lobi, bravo. Moi si on ko bala tenga na koki ko bala. Et ça, lilo bananzambe, et ça vice versa. Donc libala tant tozo sangana nango, et ça inyo abatumi balé tozo sangana. Et ça ba engagement tozo abatumi balé. Donc yebaka yango, peut-être yo yebaki yango te. Aussi longtemps mobali obobalana na ye moi si obosangana na ye bobalana na ye bosalana na ye baze soki nano akufi te lien oza lié na loi wana ya mariage okoki kobala na yo te parce que okoki kobala te mpe okoki kotia nango tembe te parce que bible elobi na biso na Marque 10 mama mona peso liloba natanga na bango na Marque 10 oyo Marque chapitre 10 verset 11 à 12 bible elobi boye. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère plutôt. Maman Marie, bakisa un peu dans le parce que bande kobele babengaki oh Mathieu bino botangi malamu te botanga na Matthieu 5 31 32 balobi sauf cause adultère ko bakisa mais ba bosani ke la parole de Dieu est lobi adultère infidélité okoki koboya ye mais condition de vie ni o esenge na yo o bika nango sima na yo kobimisa mwasi wana na ndako. Et matondi pasteur Noëlla oyebi vraiment tout est clair. Et les bonnes de l'ingézaka que molimo mo santo sunga ba tu ba comprendre. Amen. Ah, oyebi nyonso Bible est ici. Soki okoboya ye pour na cause ya infidélité. Kasi salela o makomi lobi. Amen. Tikala bongo ko balate jusqu'à ce que l'un d'entre vous akufa. Wanande au komisiko libre, tu peux te remarier. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais au cas où entre vous deux, l'un ou l'autre, nano akufite, ah papa, ton maman, ce n'est pas seulement pour les papas, mais aussi pour les mamans. Abstiens-toi. Abstiens-toi. Et motuna o maman atuna ki alobi ngana yebaki nangate. Mobala yokubalanga, mais na yebaki te que azana lien à mariage quelque part. Nenge tolobaki a papa bombi sekele. Pour ebi que soki a tiena polele parfois maman na ngaki alinga été. Et maintenant que maman oyaza ko se retrouver na kati ya libala ya boye. Alobi maman Maria bo sunganga. Na sala nini? Là na tanga ki question na lobi au Saint-Esprit aux amakasi. Alobi na bima yango na lina ya nola na mutuna wana. Ngai prophétesse Maria Chama na lobi ko bima na libala wana ti. Pourquoi tu es innocent? Tu es innocente. Totanga 1 Timothée chapitre 1 verset 13. Ngana lingaka que la Bible parle. En m'établissant dans le ministère, ça c'est l'apôtre Paul qui dit. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde
parce que j'agissais par ignorance. Alléluia. Dans l'incrédulité. Bien-aimé, Dieu ne tient pas compte de l'ignorance. Ce qui au sala qui likambu dans l'ignorance, oyeba qui dans cette vérité te libéré, oyeba qui non ôté. Mais tu te retrouves na kati ya lien libala moko ya bongo. Nzamba otangelo lisumte. C'est clair. Mais si quand oye papa oya yeba qui a marié, na yero luka dans le mariage nzamba zotangelo lisum. Pourquoi? Parce que lui au moins a bombé la qui au vérité moko boy. Yango na zongi se Dieu yana na lobi mama ko biba na kati ya libala wana te. Pona nini o agisaki dans l'ignorance. Ça c'est la Bible qui parle. Nzamba tangelo lisumu te petit le lozo tangelo lisumu te po yeba ki noté. E bandeko obosi bolandi biso maintenant no bomi engagé te. Mukolo boko luka bomi engagé na mariage moko ya bongo nzamba otangela bino lisumu. Sanction ezali. C'est-à-dire nzamba ko bandotala ke yo komi adultère. Et c'est vice-versa, n'est pasteur Noëlla Lobaki. Ce n'est pas seulement pour les papas, même pour les femmes. Il y a des femmes, azana liya moko ya mariage quelque part, n'est qu'à pasteur Noëlla Uti Koloba, pour ça l'embine tata wana bizale mabe, eh ma Maria, bozo loba po boyebi on va vivre te, chez moi c'est l'enfer. Ton mieux coutou n'a divorcé kaka ou rien. Non 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 non. Tolobaki tout au début il y a émission au Tolobaki. Avant de s'engager dans le mariage, tu dois grandir. Le mariage, c'est une affaire de grands. Tu dois être mature pour t'engager dans le mariage. Pourquoi? Parce que dans le mariage, tout peut arriver. Et tozo yebisayon deko, oh ozomi pe sa raison, tu n'as pas raison. Même nami soit l'État, même nami soit nzambe. Tozana avocate na biso tangeli biso ba code ndenge na ndenge aw. Atalisi biso que pour les divorces, même l'État attention que c'est un divorce lelo a repêché en lelo te. Pourquoi? Même l'État a soutenir divorce te au vrai sens du mot. A accordé biso chance. Boké bokoko peut-être bokoko yokan, peut-être bokoko bongisa. Pour nani? Pour l'État pe sa chance mariage ezala. Na lien wana ya mariage. Ya moyo ndeko zo landanga naza ko bondelo na kombo na Yesu Masia kende kotanga ba verset biblique nyonso topesi Marc 10 11 à 12 Matthieu 5 31 1 Timothée 1 13 Malachie 2 16 vous allez éclairer par rapport à toutes ces choses. Merci beaucoup. Vous allez éclairer par rapport à ma commune en Zambie. Mais maman Aldine, tolingi to yoka yomuke parce que batomi qui bazo recourir divorce c'est allé bien. Divorce c'est allé bien. Est-ce que bino batani beko divorce ngo pe bo apuya kango tolingi to yeba moto yeba na yo l'état ba bina ngina divorcer. Ba procédure ezalaka ndenge nini? Pour que l'État a ligné divorce ou bien l'État a divorce. Merci pasteur Noëlla pour la parole. L'État a ligné divorce. Parce que divorce, surtout pour définir en gros, la rupture. Rupture, il y a lien ou il y a mariage. Mariage, il y a enregistré où ils allaient enregistrer devant l'état civil du vivant des époux. L'état a zokolinga divorcé. Pourquoi? Parce que pour les tribunaux, rôle na bango pe monsieur ezalaka na ko veiller sur la sauvegarde, na unité, na stabilité ya mariage. Ya ko veiller sur la protection du ménage. Alors, par rapport à Wana, l'État s'est payé dans divorce. D'ailleurs, dans la loi congolaise, la cause d'abord de la dissolution en mariage, ils ont commis ça tout. Cause de l'Ibosso, ils ont la mort de l'un des époux. Cause de la balé, des alaka, divorce. Cause de la ça tout, des alaka, remariage, il y a conjoint de l'absent. Théorie absent, on a une parenthèse dans un jour mususu et ça va brancher belé pour le banaka tuana tozongi na divorce. Divorce mutu oyo ndenge balobi alingi a divorcer l'état découragé kaye pona nini loi elobi boye
moto oyo aza na besoin de divorcer asalaka akoki kosala une requête requête wana ekoki kozala soit écrite ou verbale asali yango akende yango epai ya président ya tribunal de paix oyo aza na ressort ezali esika oyo bavandi ressort soit ya les deux époux ou bien ya l'un des époux ntango akei akoti requête na ye requête wana akomotive yango parce que lo elobi cause oyo ya divorce ezalaka mingi la destruction irrémédiable de l'union conjugale mais qu'à cela ne tienne soki mutu asali requête ne wana déposer yango président ya tribunal akozwa yango soit ye moko akoki kotraite yango soit akoki kopesa yango na moko ya bajuge oyo baza na se ya autorité na ye bakozwa yango après kozwa yango bakobengisa le requérant ezali moto oyo asalaki requête wana ntango bakobengisa ye aye bakotalisa ye gravité ya eloko oyo alingi kosala requête wana ya divorce bakovandisa ye babandi kote ya ye tala inconvénient ya likambo oyo tala bakotalisa ye vraiment et puis bakozongisa ye akende a réfléchir sur gravité ya makambo bakotalisa ye ntango akokende wana ekoki kosala mpe 1 mois après ozongi lisusu ntango akozonga wana babandelisi yo susu likambo oyo bayebisaki yo est-ce que ozopersiste toujours kaka na likambo oyo olingi okende est-ce que nzela oyo ezokende otali gauche nango otali droite est-ce que penza osepeli olanda nzela wana soki azopersiste kaka na yango alors akokende lisusu bakobanda phase oyo tobengaka yango phase moko ya tentative ya conciliation c'est-à-dire bakobenga l'époux en apartheid donc na mopandi babengi pe l'époux mopandi bazotalisa mutu na mutu gravité ya likambo wana balingi basala de part et d'autre soki na katika ya phase ya conciliation oyo bamoni ke bakoki bino te bakobenga bato oyo bino bokoki koyokela bato wana kozala baparent bamambo oyo bazaki oyo bino bakoki kozala na eloko bayesi bino mpe botosi wana nyonso mpona nini kosauvegarder le mariage kosauvegarder union conjugale kosauvegarder ménage alors soki bamoni ke baphase nyonso wana bameki esimbi te donc omona après 6 mois de juge akosala mokanda mo babenga yango procès verbal ya non conciliation soki basali yango nde sikoyo okomona président tribunal parlait d'un greffier bako notifier ba partie que voilà boya na date boye na jour boye na tribunal de paix oza musikate ya ressort na bino boye comme ce qu'on comparait en audience. Merci beaucoup Sœur Aldine. En tout cas, nous sommes obligés à Koboto Maloba parce que tango vraiment est sili. Mais na kolandisa oyo maître Aldine alobi na biso ezotalisa yete même l'État azoto saliloba na Nzambe oyo lobi na biso na Marc 19 que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc na lingaki maître Aldine alobela biso procédure oyo. Cela veut dire procédure oyo l'État za kolandisa. Il y a tentative, il y a qu'on réconcilier bino, il y a qu'on talisa bino mabe de part et d'autre. Tant où y a décision peut-être na kanda pour divorcer, oye pas dans l'État, l'État accorde facilement divorce. L'État ce qui accorde au divorce, et ça dit même mandenge Jésus-Christ a qui n'a Matthieu 5 à cause de votre incrédulité. Amen. À cause de votre incrédulité, il y a mon Christ a qui okoki korépudie mais tant yoza korépudie yebake mobeko ezali toujours kolanda yo parce que lien ya yo ya libala na mwasi wana ezali kolobate ke bravo na bengani première o ya ki sa comportement mabe na boyi na ke bala mususu obali mwana bato ayebi likamto okotisi na kati ya dictateur na yo oboyi yebake lié ya libala ya mwasi na yo wana boyaki aussi longtemps elle vit encore lié wana ezogang ezobelela yo adultère moto na ekobo yo pe mwasi obimi na libala na yo oke kobala epai mususu tango mobali wana zali yeba ete loi wana ya mobeko
eza kobelela yo mwasi na ekobo mwasi na ekobo. Alors tant tozongi na makomi Bible zoloba les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. C'est à vous de prendre. Yo ozo kumisa divorce ozo sepela na yango. Mais biso na pokwa na lelo toyeko biso ke divorce et pesa meli biso te. Pe to ko autoriser yango te. Yo kanga ipona kosukisa. Bible lobi na 1 Corinthiens chapitre 7 verset 10. Tokiti nango na verset 11. 1 Corinthiens 7 10 c'est lobi à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Amen. Si elle se séparait, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Donc, toza ne sengo mingi émission eza vraiment moulayi tango eza tango malobesili. Je pense que tokozonga lisu prochainement pour na conclure émission na yango na lombango mama Maria liloba ya mokuse pour na bandeko balandi biso na pokwa na lelo nino kokoloba na bango ya mboto pesa maloba na maître Aldine pour na conclure émission na biso. Et matondi pasteur Noëlla ndenge uti koloba que émission eza vraiment vaste par rapport à makambo tozolobela. C'est le thème est tellement vaste. Ce qui est totalement là, on dirait qu'il y a aussi la note, mais tout a obligé à clore. Oyebi on a koki koloba et en tant que musali nanzambe na zako sengande na molimo mosantu. Bino bandeko bolanda ki biso na yebi ke boze belé. Tout ce que je peux dire, je ne peux que prier pour nos téléspectateurs parce que oui, mais pasteur Noëlla, deux fois, je parle avec des larmes. Il y a d'autres choses où il y a comprendre parce que ça les a beaucoup plus spirituels. Nous sommes en train de bâtir les âmes. Nous sommes en train de bâtir les âmes. Toza awate pour nous critiquer, toza awate pour nous collaxer sa positionnement sur un point quelconque, mais tout ça c'est pour édifier, c'est pour ramener les âmes à Christ. Yango na kolinga na sambela parce que oyo biso tokoka kosala te tout au long ya émission molimo mosantu aza capable ya kosala yango. Merci maman Maria yango kosambela tokosepela maître Aldine asukisa mwa liloba na conclusion au bondela pona bandeko nyonso balandi émission téléphone ya pokola. Maman Aldine nini kokopesa comme conseil par rapport ya thème oyo to beli divorce na maman poussé. Merci pasteur Noëlla. Par rapport à divorce, bien que temps et sali sous défaut, même prochainement tu vas épingler l'aspect mususu. Divorce, législateur congolais ndenge na lobaki que azo se planangote s'il arrivait que et ça dit que face nyonso oyo ya conciliation et simité même l'instance de divorce et komaka natamoko mona pe ba parti va se réconcilier mususu pe komaka que ozui pe un jugement ou pe épuiser va avoir des recours nyonso mais plus tard oui, comme on a dit, mettre par rapport à l'intérêt songolo, yabana, intérêt boye, na lingina renoué, l'État est qui s'est pété pour renouer. Pourquoi? Parce que les autres veillent sur la sauvegarde des mariages. Azongaka, azongé dans le bon sens, comme on a fait, comme encore une famille unie. On a ba jeune fille, sous ezali qui a consommé avant et qui a voté. Dès lors, ou du moment où il y a une vérité. Je préférerais au Bimanango parce que quand ta conscience est tranquille, nous sommes ça et aucun déliboso. On est juste au mot de la fin. Donc l'État a séparé la divorce et yango moni bava et vient de la kende zonga jusqu'à ce que mona balte ba lembaka. Ba lembipe un sens peut s'occuper nanzela. Merci beaucoup bandeko bozola ndabiso na pokwa na lelo na pona lelo émission na biso et comme na suka
toko zwali bondeli na nzela na prophétesse Maria pour na conclure émission na biso tozalaki ne sengo ya kozala liboso na bino pour na kolobela bino de la part du Seigneur pour ce qui concerne les divorces tika ete nzambe ya pambola réalisateur na biso pe nzambe ya pambola mabota na biso nyonso toko bondela elongo na mosai na nzambe mama Maria pour na kosukisa émission na biso. Yo moto olandaki émission oyo zala branché et toujours sambela parce que nous croyons qu'il y a un Dieu capable de tout. Nous croyons que notre Dieu est capable de tout faire sauf rien. Éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, nous te disons grand merci. Toi qui as permis ce moment, toi qui as permis ces instants, Père éternel, j'ai béni cette émission Téléfemme, j'ai béni ta servante qui nous a invités sur ce plateau. Seigneur, j'ai béni nos téléspectateurs, j'ai béni même cette chaîne qui nous reçoit à tout moment. Père, Nalobani Nkolo, naiko pesa yo mabota oyo nyonso ba famille oyo divisée naiko pesa yo ba famille ezobika na désordre naiko pesa yo ba famille ezobika dans l'ignorance. Éternel mon Dieu, que tu fasses quelque chose ce soir dans le nom de Jésus. La Bible me dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre. Père, je prie, Remanashike, Seigneur, que tu fasses quelque chose dans le nom de Jésus. Le mariage est une institution divine, Père. Nous voulons maintenant, Seigneur, dès lors que tu as landé mission Oyo, dès lors que tu bien-aimé Nangaï a landé mission Oyo, Seigneur, nous voulons maintenant voir le mariage avec un œil spirituel, un œil correct. C'est là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. J'ai pris pour les foyers détruits. Seigneur, fais quelque chose, car tu es capable de tout faire. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. C'était bel et bien votre émission Téléfemme qui a été présentée par votre humble servante de Dieu, Pasteur Noëlla Mungenga Chimanga. À mes côtés, j'avais comme invité Maman Prophétesse Maria Chama. Et de l'autre côté, j'avais la sœur Adine, celle qui est avocate. Elle nous a vraiment beaucoup aidé par rapport, il y a comment dirais-je, besoin otozalaki nango concernant mobe konabiso ya mboka tika ete nzambe apambola bino kimia okati ya mabota na bino. Ciao. HP Media. HP Media. La chaîne qui vous édifie.